Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi, bande de Gonanga. Cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue dans la chaîne Abisso NM Inès NM officiel. Bienvenue dans Balandi Nabiso ya Kala. Bienvenue dans Balandi Nabiso ya Sika. Na système moko ya propre. Bande de Gonanga kande na ibisaka bino. Biso toyaka pamba pamba te, dossier sur dossier, makambo sur makambo, ekoti bandeko na ngai, boya, bo matisa babu ba volume, bo fanda, bo yoka, yango ekoti, bandeko na ngai. Na système moko kaka ya propre kande na ebisaka bino, bandeko na ngai, si c'est votre première fois, ya kolanda Inès NM officiel, je vous prierai surtout de vous abonner. Abonnez-vous massivement, bandeko na ngai. Tango wana bo sabonaka, bo cliquer pe na ngonga wana notification. Malamu ya ngonga notification ezalaka chaque fois que Inès NM officiel akobando poster vidéo ya sika, bozala notifié parce que epai na biso ezangaka te bandeko na ngai. Ezangaka te, donc abonnez-vous massivement et bo cliquer pe na ngonga wana notification na système moko kaka ya tokos. Sans plus tarder bandeko na nga, toye lisusu na dossier sikoyo, toye na réponse voilà, ou bien réaction ya Père Adims Papa Chuna Chanana, bandeko na ngai. Batu balobi bafingi Papa Gims ti kotuna Gims. Sikoyo aye sikoyo pe a réagir bandeko na ngai. Bino moko boyebi internet ndenge esalaka. Donc likambo wana esalaki ye bien te. Donc raison pour laquelle a réagir bandeko na ngai. Sans plus tarder na otiela bino audio mo boye kande na bisa bino ke bandeko na nga biso toyaka pamba pamba te soki toye donc likambo ezali. Na yo tiela bino audio oyo boyoka yango et après on se retrouve juste après totia mo analyse kana ndenge ezalaka bandeko na ngai. Alors toyoka Père Chuna Chanana. Boyete finga ya mabe pende ko banaki bote komi pende ba gromo na bazomona ba sœur na ngai belé bana koto ba sœur ya o bazo kola o baza plus proche na ba musicien. Bon peut-être comme comme mosala na bango soko fingi kitoko kolia kitoko est-ce que surtout le bito pekisa bango to ko pekisa bango ba kolia sunte so fingo voyager ouais so te vraiment comme musala nako finga pende comme musala comme musala moyena pekisa te o pekisa ndene soko pekisi ba fingi pour musala na bango bazo vivre bongo mais au moins il faut qu'on séparer, il faut qu'on finga mabe et ndé mabe. Qu'on finga ça nos polémiques moi bien comparé ba mission ça. Ouais, c'est ça. Souci na ngai ngona. Donc au moins napenda ba domba. Ba leko ya ngai bana kutu. Au moins na kofinga papa mobimba sosoli ya sokoli na ba gomo ba nini. Bon et comme kokola ezo vraiment et comme penza makasi comme makasi comme kobangisa kutu biso na ba côté to ya libanda internet c'est bien mais pour na nini bongo toujours panza na pourquoi et pourtant cop musique et ça il faut que ça uni musique ensemble musique et ça c'est séparation té et ça la fali et ça la faire rigola ezala héritier bango tu wana baleki yanga nakokota na babiloko ya buzoba te ndenge ezolobamaka wana bareseau ekoma ebelebele il faut na s'écarter na biloko wana tosololaki tro na bana na bagims na bigims kokolinga soki okotala makambo wana te voilà po
mentalité na biso so Gims azana na fali côté bato misu ba sepelité so azana ferré côté bato misu ba sepelité so azana héritier watana ba sepelité ko se bana mboka to ko se séparer ndenge wana te il faut tolanda ndenge bana state bana États-Unis bana mboka mobimba bazala ba il faut bazala uni pour na kotake ozo comprendre eloko na ngai na conseiller baleki na nga bandeko na biso oyo bazali ebele baosala succès surtout bachaîne bon toboyi te bafan nde bazokotisa makambo wana mais bapolémique bacompare mosusu Gims na kingani bapolémique nde eza mabe bapolémique mpenza eza mabe makasi toza bana mboka il faut mpenza tozala uni po toconquérir les autres quoi. C'est la famille la musique. Malgré batunde ba commentaire ba ndenge na bongo internet. Non bango c'est normal et ça la bongo il faut commenter n'importe quoi n'importe mais ndenge na yebi bango tout baleki nanga. Si bon héritier c'est moi. Voilà bandeko nanga, j'espère trop bien que toyoki Père Jona Janana alobi oyo eza ya koloba toyoki très bien bandeko na ngai sans faute balobaka kaka nde nayebisaka bino bandeko na ngai tolongolaka biloko wana tolongola biloko wana bandeko na ngai biloko akokompare bango ye moto ye waya ye oyo plutôt je m'excuse alobi très bien compréhensivement bandeko na ngai ke toza biso tu bato ya mboka moko makila moko tolongola biloko wana ba comparaison lelo bato baleki na ba internet Gims alobi bomoni wapi atiaki message wapi fali alobi boye na boye donc eza ba polémique mo boye ka sur internet bandeko na ngai tokoma lisusu wapi bandeko na ngai na balikambo oyo ya ba comparaison esilaka te bandeko na ngai tokokoma wapi na likambo oyo tolongola balikambo ya ba comparaison oyo s'il vous plaît bandeko na ngai s'il vous plaît oyo eza ta comparer ba artiste na biso te topesa bango temps bazala concentré bandeko na ngai biloko oyo ezo déconcentré bango concentré bango na surtout na ba internet soki internet ekangi likambo moko moto mosusu akoki ata alandi vraiment très bien te histoire eza ndeni ye pe ayamba ntina balive amatisi biloko na ye alobi atie mpe na baide na ye aobosanaki te aza live wana eza mokili mobimba ezotala yo ta wana ozoloba peut-être moto mosusu ayebi te ata origine ya histoire ayebi te tata bien te histoire eza ndeni ye mpe azwi ka maloba wana parce que toi qui l'a dit yo moto olobi donc oza na live donc mpona ya sirasire ki oza bien informé ye mpe ake aposte ka bon dès ka bongo lokuta etambolaka etamboli ezaka ba polémique ezosokele so en vrai de vrai ce que Gims wana akoki kosakana na Fally Ipupa grand fan na ye c'est son aîné malgré baévoluaka na baindustrie moko te Fally Ipupa doit du respect à Gims parce qu'ayebi bakalite ya peti ya na ye kaka ndenge père na ye alobi ke bana tu baa baleki na ngai ye opère soki réellement toloba parce que kala mingi te elobaki bato bakomi oloba lisuki ke Gims alobaki soki Juna Janana et soki plutôt je m'excuse Fally Ipupa ayi kosenga pardon à genoux te pas Juna Janana akosala en fait que en sorte que Stade de France ya Paris ya Fally esalama te mais soki ezali réalité pourquoi Juna Janana toyoki ete awa te alobi likambo wana bandeko tolongola polémique aboye tolongola polémique tolongola biloko internet vitesse eleki vitesse bandeko na ngai
eleki toyebi très bien ke biso tolingi bato ya bawario donc tokoki koyoka likambo ya buzoba mpona musicien na biso toyebi biso très bien likambo wana mais c'est pas parce que oza wario oza wana donc soki motu mfukingani atelemi akomi oloba mabe yo mpe faut répondre mabe bazongisaka mabe na mabe te bandeko na ngai fonctionna te so moto awa wana ye atelemi asali ya mabe mpona fali tika baevre eloba soki moto wana yo oza fan na Gims omoni ke atalemi alobi mabe mpona Gims tika baevre ya Gims eloba parce que bato baloba kaka quel que soit ce que tu fais le bien ou le mal bato baloba kaka tolongola babiloko wana bandeko na nga tolongola yango ce qui est vrai kaka bato baoloba baomata na bainternet ebele bakoloba Stade de France à Paris tokomona fi Gims na sur scène de bakanga minoko bakotelema comme si de rien n'était mais awa internet baopelisa ngo le me eza kaka mingi te awa tokomona kaka fali ya matisi Gims na nani na Stade de France amatisi ye kande basalaka sikoyo nde tochange maloba oya tokoloba ke non ils ont arrangé et tout bamisengi bapardon et puis biloko wana esili te eza te faut enlever ces histoires dans la tête bandeko na ngai bapolémique wana ezaka sur internet les histoires là eza vrai te bandeko na ngai donc tolongola babiloko wana tolongola biloko wana oyo eza moto ya liboso a réagir oyo vraiment likambo wana concerné ye papa ya maître Gims de moto a réagir toyoki ye très bien de moto a réagir normalement quand nini alobaki ya Soleil na Gims ye alingaki a réagir mpe na bainternet mais mpe ye moko alobi déjà wake na Soleil na Gims na yebisi ke longola biloko wana koyoka babiloko ya bainternet te internet ezaka bongo donc normalement tolingi mpe toyoka Gims alingaki a réagir kaka nani intelligemment quand ndenge mpe a réagir awa donc oyoka ke non il y a de l'intellectuel dedans donc à intellectuel à répondre intelligemment bandeko na ngai donc tolongola biloko wana tolongola yango tolongola babezi wana eza bainformation vraiment et surtout ce que moi je peux conseiller à la population ya mboka na biso la RD Congo ozala mwa sire babiloko ya bainternet o avant yo mpe otia bapoint de vue na yo avant mpe oyo mpe otia live na yo parce toyebi ebele bandeko na biso ezala komika likambo moke ye mpe akotila TikTok atie live ye mpe alobi biloko oyo alandi yango ata bien te avant otia live wana zala mwa rassure ke biloko na oloba naza wana mpona bes te parce tomoni ebele biloko kaka oloba na bainternet ya babezi mobo ya otelema alobi balive babeti bango tomoni bavideo bamosusu baleve bango na biloba rassure-toi que c'est que je de dire là parce que je fais un live donc ce live c'est le monde entier qui ont de me suivre aussi rassurant au moins que eza vrai aussi rassurer vraiment que biloko na loba na si na landi déjà information donc ça se passe ainsi et puis lobi tout carrément bandeko na ngai ezaka presque yokaki kuna balobaki bawario boy te bandeko na ngai et surtout quand noyebisa bino ke fali aza en préparation ya double Stade de France te jour 80 000 places donc aza na mama na concentration na ye na staff na ye donc baza na concentration kaka atanga ndenge tomona ye derema azalaki na Côte d'Ivoire asali bashowcase kuna donc malgré tout ça eza kaka en tant qu'artiste eza mosala na ye donc un choix te face à lango mais ce qui est vrai aza na mama na concentration ta ya bakosakana te bandeko nanga aza mama na concentration donc nalobi ka boye bandeko nanga tolongola mwa bacomparaison wana bilobaloba wana topesa bango temps baconcentre batombola mboka batombola bendele ekoya te bango nde baabendela miziki bango je m'excuse baabendela miziki
parce que ngo débat nango ka boye drapeau na biso wana ezoka boye ezaka boye ezoka bouger. Donc topesa bango ba soutien ba force. Topesa bango ba force bandeko na ngai. Wana nde kosala ke batele bazalaka liboso bakita te bazalaka na même esprit. Bandeko na ngai na système moko ya tokos ya propre. Quand ndenge na profiter mwana encourager payer moko aigle Fally Ipupa. Bonne chance vraiment na stade na yo de France. To sapotaka ye to pesaka ye mwa ba force wana epesa ye pe concentration ki ete mboka makila na nga nde ezopesa nga force. Nani ya kotelema asala boye na boye aza te. Kaka nde na bando ebisa bino bandeko na nga tokomi na suka ya video na biso tokomi na suka. Donc merci encore une fois pour na bino tout bozwi temps ya bino kolanda biso. Kande na bisa bino bandeko na nga kande bolanda biso bobosana pete ko s'abonner, abonnez-vous massivement pour ne pas manquer. Et merci beaucoup encore une fois. Bye et à la prochaine.